Mais pourquoi vous avez ça qui était moko nandenge boya ko sala empire? Bon, ils ont bali bosote hein. Tête d'affiche sur la coufi mingi dans la kaka mouvement ici bas soutien. Et comment est-ce qu'on a redirigé nan? Et comment on boulot toujours? Parce que texte vous avez bengue déjà président. Vous avez bengue président. Mais c'est quoi? Nous pena simba yenda ezalaki. Alors, tant que la coufi, on avait essayé de méga guipé. Par exemple, peut-être que ça y a guipé, de méga qui mais comment il a passé? Mais comment il passe? Tu parles on a une ambition sans conflit, hein, bon. On a évité de se battre dans un conflit entre les banques. On a pu n'écouter que on se battre dans un conflit là. Donc on a banque, mais on a une évité de cabouane là, de cabouane sans conflit, parce que on a évité tout le monde à solara tout. Na netinga na problème tout hein. Donc on a évité maintenant le banga. Je ne peux pas parler des autres, mais dès que nous avons conflité, peut-être tu as un fona le fombo, kende qui concerne le mouvement là-bas. Delta Force. On est comme un conflit à l'Ibanda, on a besoin de zati, donc il tali besoin de. Kende na Delta Force ou anati. Besoin de naza ina empire bakuba. Ok. Empire bakuba, maramo tant que mon est simbité, on a besoin de musa idéologie na bengi fait bungi. Germain Kanza, Bani, tout ça, les réunions, tout banque, idéologie, Bani, tout Bani, empire fondation, sans conflit dans la qui a moyen bien. Tu es belle. Une seule adresse, 36 rue Charles de Gaulle, Montgeron-la-Forêt. Je ne peux pas trop dire, vous voyez vous-même, de vous-même, de vos propres yeux. N'est-ce pas? Matez-moi ça. Matez un peu la pousse perruque. FB100, le spécialiste de l'événementiel. Pour tous vos événements de qualité, par des professionnels, avec DJ, équipement, projection de lumière, feux d'artifice, fumée lourde, rideaux LED, gâteau d'anniversaire avec chariot magnifique, service traiteur à la demande, piste de danse, proposition d'écran géant, photo vidéo, des caméramens spécialistes, des professionnels. FB100. Au balanda biso na image prod ezabongo molobe no peleta mfumu garçon de disque kande na lobaka moto alokota micro na balabala to bosante PDG Fire Basket na sima caméra na biso tozabongo na yemoko Jordan Mizwa les millionnaires silencieux na bosante Kofax azana biso ensemble awa. Aujourd'hui je suis avec un grand artiste, un grand même. Na kombo ya nani, na kombo ya Desouza de Mingongo. To yebi biso nyonso na empire bakuba, to mona ye, to yebi ba œuvre o ya sala. Mais lelo ye mutaro lobelango, en plus azana maxi single na ye, bientôt la botala on a ba plateforme nyonso ezo bima, akope sa programme na ye, akope sa programme na ye ya ba musique na ba concert o azo préparé à beta. Ba retour na EP à Congo, est-ce que à Zozonga Congo pour continuer na groupe nae Empire Bakuba ou à Sali Oyaye Tokoyo Kaele lo na Congo ya Desouza. Bonsoir vieux Desouza. Oui, bonsoir. Desouza mongongo elengi. Mongongo elengi. Ko ba de mingongo ngate. Wana eza ba misa mususu. Ezaka elengi kaka Desouza de mongongo elengi. Photo précise. OK. Pour moi mtumsa moninga Desouza de mingotenga Desouza mongongo elengi. Mongongo elengi. Vieux Desouza. Léona Yambio na plateau na biso ya image prod. J'espère que cadre ya plateau na no monia onde malgré ba moyi quand même yoza. Ouais, c'est bon. Écoute, on a échangé parce que on a déjà plateau déjà et échangé la monnaie zagi na table là, mais si vous formez le musu c'est bien. On fait basket ensemble ça là. Parce que tu préparer Mesa Moko. Mesa nezo uta Japon parce que commande nango utina ba japonais ndem batinda ki ba mona ki cadre wana ba bité il faut que changer quand même cadre wana umeli to tinde la bino Mesa donc yango to zela ngo donc bientôt là comme on a nouveau Mesa
Donc, Mambutu, ils ont changé toujours. Sinon, ça va. À part ça. Non, sinon, ça va. Comme tu vois, toujours en bonne mine, en bonne santé. Marabezo qui est bien. Notre bêta dernièrement à Lille, na Lille. Samedi les kaki, na Lille. La CPC bato à Lille, les aki mariage. Il y a une bêta na mariage, moi, on a CP la makasi. Programme sur les alliés, c'est là confirmation pour Moninga. Le bêta n'a pas pambaté quoi. Week-end, non. Préparer le mois bien à Béti, le mois bien à Béti. Donc, tous les programmes, il y a un concert, mais je bien. Vu des choses à Bakanikil, Paris, France, Europe, Bamoye, danger. Ozo même la Bamoye, on a un dégât, Bamoye, Ozo Bimamiko. Donc, danger, tout le monde, même mi bangene, tout le monde, na biso, mingi ba faiblir. Donc, moto, il est tellement trop. Moto les gars trop mais bon biso to mesa na moto pour to uta kuna kota moto na moto na kin donc moto bon eza nango mais ça va mais bino moka na empire boyembaki na poto malili qui sa moto mais ce que to monique comme dit au contraire alors donc moto ya mbalo ezaki ezaki makasi trop mais bon toza bato so meseli na mboka on peut to umeli to yebi mama on est tambolaka donc ça va. Ok. Mungo mwelengi de Souza. Lelo silence makasi. Opesi bisoka programme moto beta na Lille, mais silence c'est l'équipe makasi. Même dans ba émission partout aux lekate. Ça veut dire quoi? Ezaka nga kozanga ba œuvre ton ndengeni. Non bon, au moni l'air moko artiste ko leka ba émission trop ça peut bien te. Si on y a comme on a ba émission mtaba makelele. Au moins si on a prêt na bimisa eloko yango moni na bina leka na mission. Donc je peux pas venir à l'émission pour qu'un canal ou n'importe quoi ou bien aussi la bateau sous la publicité pour son aïe émission dans les lots pour me manger à makambu ya bateau et oui il était oui et ça la auto sur les gars question moi ya ba collègue ko ya mais faut en base net chiko bat bazo zela. Alléluia. Alléluia, vraiment. Tout le belango, alléluia. Ouais, bazo zelango. Donc, il y a un na démarré sigo. À part alléluia, Nasir, moko déjà, ils allaient dire, Ota robimsa mama Lia. Ota robimsa Lia, Bimaki. Ota robimsa confiance. Donc, bazo consommer dans nous, sigo toujours préparé alléluia. Mais bato ko pressenga ka ne ba yoka mo extrait ka mo na check yo bato ko pressenga bima mais bas à la calme. Son en bientôt et puis le temps de tourner ma clip. Ok. Des choses à tout comme on des choses à Mungongo elengi tout comme on a mama kufaki Nikolele kaki persona mais sango ezwa ki on a bututo na moito na tongo ya mama. En tout cas so na tongo nazo la muka ba benginga que mera kei bon. Les ala ça fait mal mais bon. Mère pas kola ginaye a na âge à 91 ans. Donc, à Sali Pena Tanaye, donc à Kepena bien, quoi, qui bien, à Kundami Kitoko, Nzamba Salaki, ba solution, qui direct. Donc, il est très bien, maman Kundama Naye, à Kopé Manaye. Ngapona Ngai, bon, na âge, on a déjà, à Kene Kopé ma bien, quoi. À Botibana, Bana Baboti, à Moni Bakoko, Baboti, donc c'est. Génération. Si. Ok. Mais, est-ce que vous avez pu bande kono ya artiste ou yebani na bango orchestre nyonso groupe nyonso ka artiste nyonso ya mboka na biso Congo ya Afrique est-ce que vous avez pu ba coup de fil na bango que c'est mes condoléances bien sûr même déjà parti à Kin et puis que bajuna mumba fubala kuna na Kin loaza ekutaki pe na Kin bazalaki na matanga ba Dominique Mabwa bazalaki no ba utala na matanga donc ba sistenga kuna magenga na zwaki contre tana kendegiti donc mais bazalaki kuna vraiment na remercier bango pe encore na profiter pour remercier bango juna mumba fu et puis bon awana poto en tout cas ba pele alaki nous avons même appelé à Maître Vincent Gomez, à souhaiter Ngaï, nous avons Monsieur Armand Balou Tabawe, à Sister Ngaï, à souhaiter Ngaï, condoléances.
bato ebele bamisa donc kutu yolo kutu koloba te donc vraiment nasi matanga elaki awa na Saint-Denis on ezalaki plein place kutu elaki te place elaki te todéclaré kutu place eza moke mais eleki bien vraiment eleki bien mais de mingongo elengi de Souza mais na kati ya matanga tomonaki absence quand même ya bacollègue na oyo utaki na bango na Empire Bakuba tomonaki ta musicien moko te Lodi azalaki Lodi azalaki Lodi ya kotala ngai bayaki quelques-uns bayaki mais quoi place elaki moke bamusu basuki libanda te tomonaki te absence ya papite bayaki vraiment il y avait tant des amis connaissances ebele bayaki César Loboko pe ayaki na Empire Bakuba chanteur lokwa papitex bazalaki te tomonaki bango te tomonaki balofombo te tomonaki badokolo tomonaki bango te tomonaki joli bébé te moi absence wana c'est quoi au juste bon peut-être ezali nango bon ngana koloba ngana mona na matanga o bayaki wana bayaki bayaki te tamse roza pe empêchement bamsupe bon empêchement bamsuba makambo na bango osala mosupe bon je sais pas mais ou bayaki wana bango wana bayaki te bamosupe empêchement je sais pas est-ce que bozala na mwa rando mpe na kati ya Empire nde non nga pena nayembaka mona te barando yango yani nango tozalaki bamisi ya Pepe Kale akufi lelo mouvement kutu esala mobulu donc nayebi te nga natika na kozala nanga conflit ya motu je parle avec tout le monde le fombo tosolaka bien diona momba fuku naotiola ndene émission mo uta otiolobelanga tout le monde en tout cas moi je parle avec tout le monde na problème te eloni na owelanga bango basaka mongongo elengi lelo mpe nazo continue nanga chemin nanga donc ntina oboma na ezalaka te ezanga mpe na ntina te nayebi yango te nayemaka te ok mongongo elengi de Souza okotaki Empire ndenge nini na memaki on Empire na memaki on Empire okomaki wana ndenge nini obando beta na Empire non mais parce que avant Empire na d'abord utaki wapi bon nga na beta na orchestre belé nga beta na orchestre belé ba shock star ba langa star bazililo ningisa famille Adey ba ubeta pe na famille Adey beta pe na famille Adey zaiko langa famille Adey oui sira ba ya les boss oui avant pene ufana to beta dernier émission to beta na variété samedi soir machette il quoi là oui na zalaki et puis na beta orchestre belé ti Empire Bakuba nena ko vanda penda ti mora Pepe Kale na ko sala Empire Fondation na baninga na ngai to osaki afui to koma wana mais Empire Bakuba nana memaki on Empire to komaki wana ndenge ni pokota na Empire ngana Empire pena mutamema ngate ngamuna kendeki donc namuna ke côté na alaki simbite ngai mona kendeki pa Pepe Kale na pale na bandal na kota la vie na pse bona e mouvement bon ya solo pena ngai bon lobi ke banda répétition ngam na memanga de obanga yite présence à Pepe Kale boye tango okutanaki na ye omona nzoko éléphant lokwa Pepe Kale agrimasaki opene lo te azaki brutal te non omoni a agrimasé ngate déjà ngapena ki déjà grand na utipe ngana yete de Souza ko banda ni na uti ba shock star na bit na bani et puis Pepe Kale azaki vieux na yebaki déjà avant na kenda pe na concert na bango musu na kena concert na bango avant na kota mouvement amona nga yambanga matanga podium to yemba na ye donc azaki déjà moto na yebe puis déjà na uti déjà pe na betina banzo ko be folo ko baki ba grand zo o Pepe Kale mo zaki ba fanatique evolo ko betina ba mbale na beta ba bozi donc na mona ki za grand frère ngazo ki ka grand frère pour ngamo pe na zaki de Souza déjà na uti déjà na donc na ye mouvement sans problème na kotia complication za été non alobi na olobi kende répétition ke banda répétition présence na ntango mona kisko bato ba okutaki wana ba chanteur neti ni okutaki oui na kutaka lero ezaki ba Blaise Matadi dia sa likolo ba Jojo Ikomo nani omsusu wana ya nani bia ou yaki après bia ba yaki après donc on ba Jojo Ikomo après ba bia ne ba yako après mais puis Germain Kanzape azalaka mais alongwaka tango na ye après ya ye kozonga après donc bato na kuta ba Jojo Ikomo Blaise moko komo ekimenga
Tu n'en baves pas à Laki. Je ne bave pas à Laki. Azaki, chef d'orchestre. Ok. Ah, au côté de tu n'en baves pas chef d'orchestre. Si. Bah, il y a l'onde d'après Bazalaki. Si. Ok. Bah, Guilhem Azongo, bah, petit Guilhem. Si, dans Koutaï Bango. Mais si comment on attend au commun empire, bah, mon okamba, mon koye au banda répétition. Est-ce que bah, il meurt na bango Zalaki normal to, yebika ninge zalara, bah, mon ira, ah, neni. Tu n'as pas fait chef d'orchestre, mais bah, mon qui quand même, il faut CVPA, lettre, mais est-ce que bah, prévenir qui est déjà qui est déjà Pépé Kala à l'Obinayo Kende, donc assez à l'Obi. Donc lettre déjà Yangwana. Donc Yangwana. Et puis Nazaki chanteur au Tenaïe pour tester ce qui n'a non, naïba va disque naïba. Donc naïe déjà chanteur confirmé, naïa mutumo compliqué ngaté. Mutumo compliqué ngaté. En tout cas mutumo compliqué ngaté. Tu naïa na banda pe ba concert. Na banda pe concert na komi pas ils a jusqu'après quelques jours to robeta na présidence pour na mati podium mais les kan ngwana. Oyim banje ils là qui na oud makamute ko mutai retourna lo ba oté. Ils a bena vers na côté ba master ba yamba très bien. Ba papi texer za président très bien parce que il déjà c'est sûr ba sola déjà master na. Na vie di lumona déjà. Ok. Et compliqué qui au télé des présidents wana que bango ba na complicité moko so déjà moko andimi likambo bango tout bandimi. Bazaki bongo donc le quoi Pépé Kala albaki na ngai kende ceci ba bengana déjà donc il y avait pas de problème. Merci beaucoup les Souza de Mingongo elengi toyoka moi ba blog on a epeza parce que azana ba blog rebelle ba chiffre peneza merci na Guy Massamba Bakidi. Je te salue en passant, vieux, au bac à la maman Zembo, à Ozelara, à 100 000 T. Non, Ozelara, à 100 000 T. Mais c'est la manière déjà au Komaku tout déjà. Donc, à 100 000 T, Guimassamba Bakidi. N'a pas sonité. Donc, via Zana, tous années, les lots face à face. Au commun Empire Bakuba. Premier concert, non, au Québec, à maman, concert présidentiel. Oui, à l'époque, Mobutu. Vraiment, c'était une fête, c'était bien passé. Et puis, tu as dit un concert, donc, je me direct dans un concert, c'était bon. Dieu m'a fait un chef d'orchestre, ça m'a bien. Vraiment, c'était bien. C'était bien. Au côté Empire Bakuba, tu n'as pas fait un danger, mais on dirait que moi, kilo, et à côté, non, ça va même Makino danse na côté na côté na géo na côté na géo ah ouais ba clip na ba clip de sala qui ba période wana na côté na géo na côté na géo obina mais c'est pas du cas obina ça ka fuka ndenge tuna so tuna beti shit na fa beti shit non il y a zaina ba spectacle na ba numéro na ba danseuse il y a zaina spectacle na ba numéro na sala donc surtout ya ki to koti. Donc, on a gardé Pégenga. Bien sûr. Malgré la zobina, on a continué à jouer pour Empire et il y a eu la chorégraphie. Donc, vraiment, c'était bien. Mais d'abord, qu'est-ce que pour vous qui peut danser pesa qui le quoi shock star peut qu'on a danser ça qui famille a des écoute que le bâti bah j'y peux boussa baza qui on a pas bien la danger bah y a l'engos bah qui bah grande danseuse. Oui, ton à côté grand danseur pardon famille a des pardon famille a des par exemple famille a des orchestres moi ils chaud voilà ça écoute alors tant to passer pe na l'écran on a donc mon équipe donc tu as une catch rythme le rap makila pas bogener ces ans bien sûr moi c'était bien ok ni ne le molisa qui au cas na famille a des non famille a des et le molisa ngai tant on nous préparer album tu préparer album moko l'oiseau rare tu vas nous préparer non après l'oiseau rare ah ok album a souka pena o bimaka mais simbaka pété pour na yembaka ngote ok nga to répéter et comme to que les studios baluki sous chanteur moko ya neti ba no timbela nga ba monique tellement na zalaki parce que neto tikala na famille ade wana donc na zaki chanteur lead na ki chanteur au plan ils sont placé on sentir que mutu moko azali kati wana tu vois alors na sala ba préparer ba vocal et belé na album on les a neti ngam na zo ki lead à part ya lengos alors si ba boule bani ko ya netika ki azu ba vocal et belé on était qu'est-ce community ba réunion mo pas mais ça ma ki on bon comment il bien été oui lolo au préparer nzembo pour préparer pendant nzembo bi to kene IAD dans quelques jours ba zu chanter mo community hôtel de sous atikana
tiens tiens mana et comme n'est-ce qu'il y a 12 mots neti ngi kuma neti to kabola menga neti ba diminuer ba makabe na sala ke nga pe na nga bongo te alongo na ka bango pe na kati wana ka ba ope ba ki ba doye wana kati ya mouvement na kutaki wana eh ben mongo na on peut sepelite talabo deske ba boy misa mongo na ni ka bamba ki ba sisa ka bamba abina des talabo lo ga bon donc ça boya OK bon continuer alors on a bonne chance nakina na papier et ça pelo mo fallait za la bongo parce que on a venu na famille de on a tam souper ko dindara wana et reste ma pe na longo na kina empire pena paf et empire pena et fulinga donc tu on a la ta image empire bien sûr alors on a la ta image empire on a beta que ba mouvement moko boy donc il fallait que songi wana esalamaki et pour na longo donc na sepela na moi après donc et logo mo salami à ma mais et porter le quand même bonheur c'est ça donc déranger qui n'a pas payé OK déranger ngati OK merci mais tout le temps moi et logo mo boya empire bakuba pour tout zonga na référence et logo on a parce que on a ba vocal au salanet na ba cocktail wana ba vocal et salama et puis banze mebele ba cocktail ouais Mokta papa sanoko azanga fungola pa fungola oyeba ya niye esika datia yo kaka ya niye nakomili kukuma PDG makambo de Souza ya pati ekofu pour Pepe galeta tango zo sala vocal wana ya Pepe mamwa wa ki de Souza yo mona studio mona ga ondeni non mais commission c'est que comment il a place nango et côtier président Abouaki donc ça l'a bien parce que ça qui en tout cas ba vocal to ça l'a kuna a vocal langue ça qui parmi ma meilleur vocal on est tika libela rien à dire vocal ça qui meilleur vocal oyo ke mutu so eti yanya zela vocal on zela vraiment on a sans commentaire donc on douter na Italie ata ba docteur José Tingulu ba yebi docteur José Tingulu ba salam ya trop mon frère maketo mona na teme na kati ya Kero zali na Serge Kiakou na Lyon donc ba salam ya trop sikoyo to sali cocktail tant to sali album cocktail Sima Mikolo succès contrat États-Unis Canada il faut bokende parce que vous avez déjà na ba visa mba moko ya Pepe atiki biso akei bon to la la mukaka to e bagate o ya lobby azaki malade donc vi azalaki agina epenza maladie ponga na temps na tala yenga tuni vende ça va no ma fièvre kaka bon ndenge ya répondre yenga na mona ki pa ine bien asalaka crise cardiaque ndenge zalaka ya sali crise cardiaque bon journée ezalaki yango wana bien que ba contrat ezalaki to regretaki pe to la pe vie bolé la photo azali na plus de valeur que ba voyage entre ngado sala donc yé to lela ki nanu ba voyage bon to regretter moi muke na côté monter absolument ngato voyager ba ni mais Pepe Kala azali plus de valeur que ba voyage wana ni ko to rater ba voyage mais ya na bomoy donc to lela ki mingi ke ba voyage po batu mingi ba regretter ki mingi po na ngai oyanga batu balinga nga bamone kaka des c'était bali bosenga ki de poto Pepe Kala soit kufi malisha samani ezaka batu note même biso mo batu ni surtout des sous-agriculté ça parce que ça il faut être mais ngai moko tant que des sous-agriculté nga ezanga vraiment na lobaki na okenga mona na ngografité pour ba na tout na même na mission des sanga non mais na okene poto je suis un artiste na voyager tant que artiste na lobaka ngobi na okepoto donc ça démarche té donc c'est la démarche et ça la ma bonte après mon Pepe Kala to la nginde Pepe Kala après et ko botambuma na ko créer Empire Fondation c'est moi le fondateur OK to Tcheve Bwingi président en collaboration de to yakibiso 6 Papillon c'est Papillon na saluer c'est Papillon na Belgique petit nanga Bia chante azana Orléans Charmé Kanza azana Kin et puis tu au sangana biso 5 wana to sali Empire Fondation yango pe sala ke lelo to se retrouver bakoto to se retrouver bakoto
Je comprends. Donc, des fois, le malheur est bon. Mais bah malheur c'est choka kaka ça la pas si Oui, Pepe Gala Koufagi, on a pour n'engager voyage les autres belangana et l'autre. autant Grandeur valeur de père comme tout le monde donc voyage en l'autre Pepe Vanint. Nazo qui est au Canada. Nazo qui est au Canada. Canada moi ils ont dit les sous. Ils ont dit ngamoko. OK, il y a contrat na yo. Il y a contrat na nga nazo qui est au Canada, na concert na Canada. Donc nazo kende. Donc toujours vivre. OK. Grand chanteur. Oui. Bosali giga concert ya Empire Wangoda pona hommage à Pepe Kale. Oui. Na stade des Martyrs. Tout le monde mamoko oleki pe asonama vient na biso papa na biso Madi Madimba. Na ebite que na zongiso na mwa msima. Wazaki président ya Empire Bakuba. Tout le monde kamba moko grand chanteur de Sousa. Elenga mongonga leki abandiko beta papa na biso Madi Madimba ba flèche personnel na bike ba ya koko Madimba bazali ba gigi bazali non tu beta une flèche Théo le cas qui netika qui au chrétien qu'est-ce qui passe peut-être ou bien botala qui en bien té ou bien ba comprendre que j'ai jamais fait ça. OK moi jamais à mon âge na ko le kana TV pour na chrétien mutu. Peut-être na koya ko encourager mu dumina la parce que il est responsable ya giga concert wana non OK c'était pas Madi Madimba Madi Madimba zaki kamada kale ya zalaki na ya après wana ke États-Unis akufaki na ye ngana leka jamais na TV na lobama be ya mutu. OK jamais na ko salango na papa na Fabrice Fabrice grand monsieur si ko papa na bango na leka na TV na chrétien mutu non na ko salango te ata muta salinga mabe je peux pas passer à la télé pour na lobama be wana na télévision oui na ko ko lobama bango dans le bon sens je comprends peut-être que tu comprends qu'il donc jamais na ko loba bon d'ailleurs bon Madi Madimba on n'a pas eu de problème avec le vieux on n'a pas vu avec Mr Pepe Kale non même président de Papitex tout comme on a c'était hier na Papitex oui on a souhaité joyeux anniversaire mon président mon grand frère Papitex Matolo Dodé salam joyeux anniversaire parce que anniversaire n'est hier alors on a souhaité qu'il y ait tout cela il est tongo tout comment il y a trop quoi tout ça ni donc joyeux anniversaire Nangala sans problème, sans polémique, je parle bien avec tout le monde dans la zone. Dans la zone, on a problème na batte. Malgré tout, pas problème qui n'a pas le bas, pas provoquer, mais ça sert à rien. Moi, c'est ma voix qui parle. Ma voix, ils appellent pour la lobaté. Ma voix, na utilisé, on a yemba mokile yoka. Neti ndenge alléluia ezobima, batwa yoka ke na yembe nini na kati. Na yembe li ba tuembeli ba faux pasteur ou bazo utiliser comment nzambe na nenga mabe tuembeli ba faux prophète ba faux prophétie à lokuta ba yoka pena nzemona alléluia ba omona ke to lobi bien na lobi bien to lobi te ke ba pasteur baza mabe nyonso te ya mabe ba bani sur 100% 10 seulement ou ba osala bonzambe ba otambola bonzambe na bosolo mais 90 batikali échec na échec. OK. Est-ce que tant au Kotaki Empire, au Kotaki est mort? Non. Après, on est mort à Koufi déjà. Ah, au Kotaki est mort. Ouais. Ah, OK. Joli bébé, Dokolos, Dominique Mabo. On a des bateaux Kotaki na bango. Vous avez na bango très bien. Oui, on a pas petit na ngat. Oh, baba petit na. On a pas petit. Ah ouais? On peut s'engager. Non, beaucoup de makasi. On a rendu bango ba laika ba. On a pas petit. On a zamu takala. On a zamu takala. Joli bébé la linga outro na olea. Wa baleki. Na linga trop. Baleki musika. OK. Empire est passé qui bien mais absence ya Pepe Kale tanga Koufi beaucoup qui on dirait bolemba qui entre temps bozaki na président Dilo bozaki pe na président Papitex mais pourquoi bo avancer qui te mba moko na ndenge boya ko sala empire na bino bon ezana on bali bosote hein tête d'affiche sur la Koufi mingi za la kaka ba mouvement esimba soute et comment est-ce qu'on a rediriger nan
et comment on boulot toujours peut-être que vous avez bien déjà président vous avez bien président mutu pena simba yenda ezalaki Pepe Kale. OK. Alors tant Pepe Kale Koufi on avait essayé to meka ki pe par exemple Papi Tex aya ki pe to meka ki mais et comment il a passé quoi mais comment il passe to palanga na biso sans conflit hein bon na ebité ba musuba ko za na ba conflit na entre bango po ngapi na kuta pe ba musuba la ki na ba conflit na bango donc wana bango mais ngai ne na ebité to kabwana sans conflit parce que na ebité tout le monde a solara na mututu na netinga na problème na mututu hein bon ba musu na ebité mais na lubanga je peux pas parler des autres mais ndena muna kana ebina nga conflité ba peut-être Tchuna Mumba Funa lo Fumbo, ba kende ki kosala mouvement na bango. Delta Force. Wana komo ba conflit ya libanda, wana biso to zati donc etali biso. Donc yo kende na Delta Force wana te. Biso nga za ina empire bakuba. OK. Empire bakuba mbala mo tant to mone simbité, ngam na ko bimsa idéologie na benge fe bungi. Germain Kanza bani to sali réunion to bantu idéologie bani to bani empire fondation sans conflit na bato. To sali mouvement tu ne peux pas le qui vient ailleurs les autres on a bami kili toujours potana ngana au tracé chemin ngana si omuni ngana beta ngana obeta ngauda eba na kota concert na bomo bo ya bakuba na boma na boma bobeta ka place moza le roi bateau boye donc na zaka na concert wana na boma kutanga na boma ngabia empire na mona bobeta boza na babia na ba vie bwiki banini donc ezara pena concert mo très bien sina yebi borikitaka ba mulo ba atélé bozaka na bango kuna na ba concert wana zara na mona ba concert en tout cas elle est bien. Merci beaucoup na Jocelyne Kabia la grosse moulière vrai chérie. Je vais chez Banque de France monter ma Chikombungu. Merci na PDG Fire Basket. Sans oublier Jordan Mizo. To comment to ke na biso to kota sikoyo na marambo o etali maram na yo sikoyo ya single na yo ba préparation na o to yebisa biso ke ozoke de Canada contrat Canada ozoke yo moko toza na quelques ba éléments o ya ba musicien a bozo voyager na bango. Donc il y a quelques éléments. Donc il y a 4 musiciens. Il y a Empire, ou Babézan Empire. Empire, c'est Empire, c'est Koufa. Kasiba, Koufa, na évité son nom le banc. Empire, c'est assis. Moi, na bête, on a autant la vidéo dans la mission Empire, la classe. Moi, je fais moi des Souza. Ok. Vous comprenez? Na okena batu, oyo na okena bango na Makamnu c'est déjà prêt, Makamnu c'est Kotaki, visa déjà va bien écouter que déjà visa dans la semaine prochaine. Donc Makamnu est bien. En tout cas, et puis tu es dans solo, tu es dans Olivier Chimanga. Tu es dans Olivier, bah tu vas au CP là, bazo c'est la biso fort, bazo c'est la ngakuna na Canada. Au bout ni neti na sala nzembo moko na beta nguna acoustique dans la salaka. Oza wana micro za wana. Nzembo moko ezali na sala nzembo moko na kati acoustique wana nzembo na ngai libele. OK. Titre na ngona chaka libele na bo mwana na kolaka na libele. OK. Alors nzembo wana awa pena neti te. Mais batu ba sepelaka na ngona d'abord nzembo ta na sala yango. Tant na boîte acoustique wana et ko sala ke Didas Pembe bengi ngai à partir avec ça honorable Didas Pembe ko ya mama Lina ba salam toujours abengi nga binzembo wana zonga na studio sala ngo na formi mususu na zonga na studio na benga petite ngai Mistula aya chaba cœur to changer Mistula wa ba groupe folklorique non bon mongo voilà était Mistula za chanteuse non OK. Donc Mistula ya chaba cœur et bima so eloko mususu na kombo ya Didas Pembe. Alors nzembo wana na Canada balobi na ba parler tout et beta. Donc na zupe na ba payer la partie kuna ndenge bozo ya nzembo wana fezala. Donc koto gane c'est négligeable mais kuna pesi makam. Mais oui musique là bon to ko sa nzembo mo betam suna ba côté ya Paris wana tika ka pinza te me ba yoki ba sepel na mais côté moko boye na mona même tant to en empire tant to beta na Tanzanie na Pepe Kale nzembo moko Pepe Kale salaka idaya ngana yeba ki ngote mais tant to komi kuna batu idaya Pepe Kale benga na chambre to ko na chambre na répéter sur place na kati ya Kenya na pourquoi to beta nzembo batu na Tanzanie yango batu banozela yango wana eza ko nzembo wana lo bana yona libele eza nzembo na sala ngo mena
na bakota ba Canada kuna yango nde bato bakoze mais peut être moi imagine ezaki chéri na ngai nga na banzi yo mpe kuna kobanzaka ngai chéri na nga na loti yo mpe kuna kolotoko ngai nayaki mikili koluka la vie kasi nanonga nazwi te chéri na ngai nga na loti yo mpe kuna kolotoko ngai nayebi mpasi ekosala yo lokola ekosala mpe ngai kotika moto kolingi mosika mikolo ebele tomonani te ça fait longtemps mikolo ebele tomonani te obanzaka nga sheri nango banza mikolo ebele tomonani te nzembo wana de Souza Ngongo elengi vraiment bato bazo tala beta sèche sans acoustique beta acoustique sans autotune exact na micro faya na été fait PDG faya basket na Jordan Mizo est que bati autotune na pena bati autotune on se za pareil mais autotune eza mabete autotune ya mabete parce que vous avez sans autotune était ben eza évolution OK monde eza ko évoluer lelo mundela sali ba machine musu bakisi pour ko traiter son autotune ezate osoza faux chanteur OK okokoma grand chanteur pour oche biolati oba ore toi non soza faux chanteur soza un très bon un grand otika na position na yo autotune ne bato bazo comprendre ngote bon na cadre ya polémique ya ba leki na biso bazo ya sima bazo comprendre ngote mais ba yebi na bango te ba yebi ngote OK na yo kana na ba débat mona mumsa ba autotune na yo ka ngote otala pena mutangazo diska yebi na yangote enregistrement nyoso sala na poto awa lelo na poto ka te partout au monde lelo yo boye bateau mais muta ça mixage a chema autotune pour et corriger encore plus oyembi no bien ingénieur mais ingénieur a bakisi yango pour penez comme sous juste pour tout ça ba humain vous comprenez donc batu ba kanzani so bani muta obi bati autotune muta na boye bateau ou bien eza effet autotune eza un effet donc c'est pas que lelo autotune bon kala tanto no yeme ezalaka te mais toi oui marat ba disque za obimat donc ba disque on ti lelo oui obligé donc wana ba disque moko un peu banal mais tout longola nanu complexe wana tout longola complexe et puis tout longola plus là pour na ba tout longola moins ba buzo beleki trop on a plein de mutu bazolinga ba expliquer likambo eza boye mais ye lokola telemi bi po alingi mutu moko boye te bon tu on a tout comprendre te on peut moni mbuka na biso tikala sima parce que illettrisme donc ba illettré ba leki trop vous comprenez illettrisme leki trop mais excusez tam so ba illettré ba leki trop c'est un peu touchant mais illettrisme leki trop na ba surtout na ba leki bana oyo ba olanda biso na génération ba meka ko comprendre ka ba yeba ko linga ko comprendre lelo ki ba tshana conflit liboso mayele bon faut citer parce que moni lelo biso tant na biso to okola toza otanga ba livre otanga ba Apollo ça otanga ba Tintin et ça peut ko apprendre biso mais lelo bana lelo ba ni ko tanga te ba rayo va donc ba ni ko tanga te au gré des vagues celui dans le minute ba leki nanga Patrick Diavewa Patrick Diavewa za na Londres aza maître avocat na Londres avocat à la cour pour nini atangaki bokoza na bino pe ba génération moko mais ya cause mais atangaki yango aza lelo avocat monene na kati ya Londres au mokili mombebi donc tout le cato comprendre que tout discuter pour na discuter nous devons faire comprendre le local limité azomona ka na hotel ou bien yo sa mutu wana yango lobité tout comprendre ka likambo za na place na to tshaka likambo na place na yo on profiter pena saluer toujours on les engate mama Kati Motai na Anemase mama Kati mère Kati toujours vraiment ba bisou belé na kati ya Anemase motema sanité Nicole Yombo na Londres, maman Nicole Yombo na Londres, et puis le maire de maire Yembongo, maman Kati Yembongo, maman di mama, la sanité président Libis Lengo,
omoni na prometaki ya mettre président Libis de Dallas kitoko. Ok, tomoni osalaki chanson mon boy ebeti kitoko na titre ya Alia. Pourquoi kombo ya Alia? Alia za nani? Oyo yembelaki nzembo. Pour eza kombo Ali eza kombo parce que bakenda na on netika marque netika mère Alia wala ki madame Koffi Olomide maman bana ya Koffi Olomide parce que c'est rien pour bimsaki nzembo makamba mère Alia na Koffi Olomide elle a ki show yebo kozoye bango ezaki makambo ezaki show bamo yomba mo pa obwaki titre ya mère Alia. Est-ce que zaki mère ya Alia ou zaki madame ya Koffi Olomide maman bana Koffi Olomide ezaki été parce que ngane to ebanité to solo laté donc ngana salaki Alia d'abord j'ai ma nièce Alia Eliane donc babenga comme Eliane aza amisa aza 2 mètres. Ok. Na tchaka même photo na tellement bani na bim na tchaka même photo na tchaka photo na profil nga babenga ka Alia. Yeno yembela nzembo. Donc a inspiré nga na yembi nzembo wana. Eza oyo bango bakanisa été. Mais na sina expliquer ngo déjà ba comprendre na bango. Ba comprendre parce que ça la moi marque. Oui, c'est normal. Mungongo lengi ayembili mère Alia. Parce que Nicolas peut chaud ya makambo ya Alia ba moyo bimisi chanson ba Alia bazalit Alia bazebele ba Alia ba ya bendie ba comment peut s'appeler bendie ba Alia ba Ali ba ça na bango ebele même na IBP na ko na IBP Alia moko suso Eliane Elliot na yemba pe Alia moko pardon Eliane moko na yembaka Eliane Elliot na c'était après mon rappel calé dans tout ça album na biso na Pire Fondation na yemba kanzembo moko titre nango Elliot Mitima vous comprenez mais oh Alia est-ce que batu ba déranger ki kombo yango eza nango kombo eza ba kombo ya batu bazali ebele bali ya bali ba Elliot bali ba Eliane bali donc ndenge bato bakanisaki wana yango te parce que ngai na mama na Didi Stone to humanité on se connaît pas. Est-ce que bato ba déranger ki o ba coup de fil o mi mère Alia de nini on a qui déranger peut que na mona même insulte na bato ba finga eza na bato muso alingi kofinga mais na sekaka na sekaki et puis ngabi c'est que et comme nzembo nango etambolaki et puis ezotambola kaka bato bayoki yango bamusu bafinga obi congolais lelo kofinga ekomi nango elengia comme nango bonjour ekomi coutume moko boye ekomi bonjour neti moto musu yango afinga afingi muyaka tala muyako mais je crois après bango ba s'excuser côté bazali parce que bamona que likamo eza nango bongo te et ça dérangeait personne. Koffi Olomide c'est mon grand frère je peux dire, bien sûr. Koffi Olomide c'est un artiste que j'aime beaucoup to kolina ye na musique na ye tozo yoka tilelo je nous dois vraiment du respect et puis Robert les 12 awana na stade Roi Bonheur Robert wana les 12 to inviter batubaya et belé pour nous soutenir anniversaire na ye les 12 wana donc c'est un grand que je respecte beaucoup to bi valeur na ye donc je peux pas oser na créer ba problème na grand frère nanga wana soka moni ngai azana respect na ngai so to kutai na ye ala tsapé respect pa nanga donc moi aussi na ko remettre toujours ba respect donc je peux pas aller comme un problème et si ko ba problème ezate vous comprenez donc na sepela kana ye c'est tout yemo ka benga ki opété non atuna yo vraiment obe yazali pour nani komba mère Alia non na cha mère Alia même où tata na chaki même où tu sois na chaki ko benga ngate aza déjà marié na maman Cindy aza marié na maman Cindy donc ekotala ekutute ekotala ete donc non yo sali ba kansaki neti robota ba netika Koffi Olomide aza grand prêtre ne tolobaka tout ça a blaguité na mona bato mususu ba ça neti ba bossa na ngaire mo ba valeur pour déjà muto azo finga Koffi Olomide
Et ça, quoi, finga biso nyonso. Parce que biso c'est ça ma génération. Kofi, c'est mon grand frère, mais on est de même génération. Tu vois? D'autant que tu as finga, il y a quoi, finga biso, azo finga ba Redi, azo finga ba Luciana, azo finga, tu vois, génération na biso et Angowana. Donc, on a vu Voloko, donc on a vu Jossard. Bah, vu écoute Jossard, bah, moi, les bosso, les bosso, ils sont là. Bastino, Bazar. Donc, tu vois, donc, notamment à l'air, nous sommes osé qu'on finga, mouto, qu'on finga, mouto, ya leki, na tout, à leki, mais azo finga. Mais bon, et comme il y a un neti coutume, moko, qu'on finga comme normal. Même attendez dans le babou. Au moins, mouto, avant de dire, c'est peut-être pas fini, pourquoi? À comme le a fini, a fini, mais. Donc il va sauter au finga s'il valait talaka lelo ko finga mama omoni na tu vas dans la poto bien sûr mundibu ba otobenga bandibu bara so finga mama na arobuma yo pourquoi finga mama parce que valeur ya maman tu vois valeur ya moi si ya maman mais lelo biso comment na ngopenzo kapena pa abeju ango na o ezaka e précédaka wana ba papa pule yango eleki na omona pe ba tukutu pe mona pe ba sepele na ye po e pe ya ibo finga na mona bela mutu bina koti na nina yo luka na yo luka nino oyo mutu afinga bien wana donc ayiko somba ka eloko mo pona ko finga donc ko finga si di valeur alors mais tozo koba on a profité pour saluer ndeko nanga ba soutien nanga ya makasi nesi son excellence honorable Arma Balut Tabawe toujours donc wana pena ba la grande personnalité so na lo datangi komo na ye na ko sangise na mutute le yefaza a part le yefaza bina part yaza VIP le yaza VIP ye VIP talaka to kutana na ba intercontinental na ba Champs-Élysées to kutana na ba milliers kuna ba côté wana ba Champs-Élysées ba côté wana po yaza muta ba côté wana OK donc tant ya lo bibena ke bon de Souza monanga tinarib et après elle va pesa ngarib ils ont la bateau pesa ngarib mais ça lui sans résultat donc et puis la sanité Vegas voilà Bikoy Vegas et puis Derval nyongono na futi Derval viens na Derval OK viens de sous la voiture on a bien donc Derval c'est la famille viens Derval ouais on a bien na grand frère OK to comme OK na presque na suka au sali sous saison confiance. Oui, confiance na qui na sali ngoza 2 volumes. OK. Confiance volume moko eza déjà na YouTube ezali o na yembe confiance na yembe la ki petit nangai nani petit nangai nani comment ça s'appelle encore. Na yembe la ki petit nangai confiance et puis deuxième volume parce qu'on a yembeli deuxième volume on a yembeli Tchachombala. Kashodi. Embeli Tchachombala Mkolo Badiama donc Bakolo Badiama si on a embeli deuxième volume il y a confiance et so bimakalate pourquoi confiance au PC confiance pour foutombo bien tous au PC moi sinon confiance moi c'est me taper confiance OK donc moi si azwib ça est apprécier confiance donc azana confiance na ye Tchachombala tambola malamu po to mela libela na libela na polingo yanga dayo Tchachombala kobibomba na kate otosakane bikila confiance na fidélité na senga kayo soki olandaki nde tosuki boye te surtout basengi na ya bato tokanga se mitema kino mboka nganga yawe na polingo yanga dayo Tchachombala kobibomba na kate otosakane bikila wana nde aussi si on déjà mix c'est salami masterisé déjà donc et quelqu'un a banda clip nango mais ça chanson mon surprise na sali Tchachombala surprise saison confiance pour ngata na yeba Tchachombala kajidi lelote na Chikapa to beta na Chikapa ye chambre awa ngapi na ina chambre donc beta na Chikapa wana na empire to na ba groupe mususu to na langa stars na langa star OK zo comprendre langa ya les 7 patrons ya on a sali ye likamuka salanga ye mota musayebi na yesuti abosana mais ngana sali plaisir OK na bengi te ko noté non c'est tété eza surprise akoyuka ngwa ko sepela OK OK Alléluia.
toye na single Alléluia. Alléluia wana ewembeli yango Alléluia ya église, Alléluia, amen, ou kaka Alléluia. Eza ya Alléluia ya église, ya ba pasteur. Eza église, eza Alléluia, autre ya Alléluia ya église, autre na l'église Alléluia. Ok. Parce que nzembo na yembi eza lokola, eza peka nzembo ya nzambe. Pourquoi na lobeli bato ba tambola mabe? Ba pasteur ya lokuta. Ba pasteur ya ba Château Rouge, ba pasteur ya Gambela, ba pasteur ya Zandu, ba pasteur ya Balabala, ya ba bisi, ba pasteur ba bisi, ba pasteur bazo kosa ba prophète ya lokuta, ba prophétie ya lokuta. Lelo to komona pena ngendire Congolais to République démocratique du Congo comme tambola na ba prophétie ezalaka te. Mboke ko tambola na ba prophétie te. Mboke tambola ka bato ba sala musala. Nzamba sapesa biso mayele apesa biso makasi to sala nde mayele na biso sala jamais kozela prophète aloba na yo po yo sala non un jour comme na mbongo un jour ke poto yo po vandi no kaka boy muto asala avion azela kite prophétie yela epo ba ya koloba na yeke yo ko sala avion asala avion muto asala ba pareil ya o telemi liboso na biso ezate ba yebisaki ba prophète moi koloba na epo sala non to tika bozoba ekomi koleka ba prophétie ekomi avon sala likambo prophétie non tina ba match tala bozoba tina likambo yango le pas les coupe du monde yango to kolomba to ko gagner yango na yembi nzembo wana pona ba prophétie wana bozoba ba pasteur wana sikona yebisi nzambe Alléluia kita osala liloba na yo ekoma ya kotekisa bana na yo bakoti kipelekeso bakoti kipelekeso bakoti kiwengeleso baebite nzela nini balanda yawe nanga kita osala mabe eleki nzamba kita metango nzamba oya ayebana na shikoti faut fiakula parce que mabe eleki bozoba pe eleki parce que lelo yo ba pasteur ya lokuta babimi ebele bazo profiter na galère na pasi ou ezali surtout na peuple to chanet biso na mboka na biso peuple congolais ou africain ba pasteur bazo profiter na pasi wana baza ko ruiner les sous encore plus baza ko escroquer ba bandimi mondimi mo baza na ye mama mo boye aza déjà moto pasi tellement asuki maele suki ateka mama panaye pasteur asali tout aye a kwesi les sous pour asuye mbongo wana. Vous comprenez? Comment passer au les capno bi que non? Ou azana mbongo na loyer aya ko pesa. O azana mbongo na ya mutawa ke futa ndako me basingi mbongo ko pesa yi. Voilà la wapi. Tu vois? Et comme ba connerie vraiment tant que to loba omona ba o ba na lobby ko pe bien nzembo na ba o ba na mato ya ko yoka. Ba yoka. Ba bazana mitu ya ko comprendre ba comprendre. To lobby te ke ba pasteur nyoso bazama be mais sur 100% wana ezali analyse dans nzembo ya Alléluia. Analyse d'anga sur 100 pasteurs, 10 cas tambona bosolo. Le reste est vraiment mawatro quoi. Ba escroc. Parce que pasteur de l'île Espalo ba ki on abi ba escroc bazai belé na makambo wana bande ko dénoncer ngona nini. Botika ngai. Na yemba na ngai. Mongongo oyo ezali ya nzambe. Botika na sala. Nazali na ngai simple alanga nzembo mosala na ngai se koyemba kokundola oyo ebombamaki na kuku kobibisa yango na poasa nayembi awa natongi moto te ngai natangi nkombo ya moto te nabwaki na libanga na kati ya ngulupa oyo akoloba ai yeba ezwi ye batangi ba kelasi misala ezali te ba ekoli théologie ba senome ba pasteur po batekaka komo ya Yesu komo ya Jésus komo ya kotekisa ye donc bakoyoka nzembo wana na kati ndenge tolobi ba vérité oyo akolobaka ai seke ezali seke na 10 ya bien wana seke aza na 10 wana te yaza côté ya 90 ya ma ko répondre na nzembo wana po eza ba vérité po ba scro baza ebele mona pasteur mosusu aza sans église aza na église te ma pasteur
ya ebika na ndaka ba ser en Christ akenda akende kuna alingo yoka te ser wana simba mwala so amunika ser mo ba simba mo bala yoka ba professeur lokuta yoka ba vision ebele poka ba benda eka lokotro wana donc ba aventure comme trop na makambo ya una yembe nzembo wana titre nango alléluia. Mais si ko so totali pe bien bango moko pe na bandimi pe bango ngage bozo yemba bozo kwa dénoncer bango mais bazo yoka na bango ka te bon ndambo bakoyoka bakoyoka et puis nzembo bango na ezali single wana même na fiche ba mona Desouza fit Mobutu Sese Seko. OK donc Mobutu mutarape donc to zuma loba ya Mobutu ya lobaka papa ba otikala na ndako donc ba mama bo ezala ka église. OK oui nzembo bango ezali Desouza fit Mobutu donc bazela bakoyoka pe Mobutu ndenge a rappé Mobutu a rappé Mobutu a rappé na ba malobo nyonso azali ko loba lelo ezala ka nzembo wana ya yemoko ngongo na yembe lobi na ka nzembo vraiment so ba komitu na me Mobutu alamuka ka yeko loba après azongi ezabo bosila boyoka Desouza zo yemba Mobutu azako loba ndenge Franco azali ko loba Mobutu siko belela ba koyoka. Merci beaucoup na Abuni Dinganga to comme na suka émission. Merci beaucoup na Abuni Dinganga, merci beaucoup na bandeko nyonso o bozo landa biso na Image Prod Héritier Basket Fire Basket na famille ya basket. En tout cas tout pesi bino ba salam ebele ezala ki Desouza santo elengi ayemba kaka mais photo ça la penelo mo awa to bongisa pena synthèse awa tout mezawa o ça la biso pena acoustique moko à ceux qui sorti pena ya alléluia bimi donc on peut pas na PDG Fire Basket donc on y sur la chance donc tout ça pena acoustique moko pena awa et vous appena incomparable donc question na ya suka na ko zapper en moté pour comme sur la suka émission au fanda qui na pépé calé dans une moment qui est empire bato bazali koloba pépé calé za ki na pota moi nene na lokolo est-ce que tukala pe ko mona pépé calé na pota na lokolo ngana tika na kendeki empire pour ngeta na ba pota ba na tira la mona honte na yi mara mona te mais na le kate sana na lobela leki nanga Héritier Watanabe azana concert na Zénith vendredi azana Zénith le 3 azana Zénith de Paris. Il faut tout soutenir. Okay. C'est vraiment la ligne. Ayebi bien que aza leki on a solarné trop, à respecter trop. Ayebi na soutenir trop. Vraiment le 3 juillet 2026 Zénith de Paris. Mon les quoi Tony Sakian. Les quoi Tony Sakian. Donc Héritier pe a retourné ça. Donc ba kende ebele to soutenir artiste nabiso Héritier nabiso mon nabiso Héritier Watanabe. À Rosalana, dans Zénith de Paris, vraiment tout ça est poids. Ok. De la forêt aussi, les 4, la forêt nationale. Oui, de la forêt, pas un concert en Belgique. Donc, on est là derrière tout le monde. Ouais, on s'est à Moussala naïe, pour soutenir. Je crois faire des pas dans un concert. Faire un concert à Londres, mais les gens banilé, donc, il y a à l'équipe, n'a pas, je n'ai pas confirmé. Donc, on a profité, on a félicité l'équipe Yanga, Fali Poupa. En tout cas, bah, félicitations. Nous avons eu l'occasion pour féliciter le Stade de France parce que là, on a ça qui est double Stade de France. Donc, on est là, les mots qu'on a à la hauteur. Les Chevaliers. Donc, Monsieur le Chevalier, c'est ça son appellation. Monsieur le Chevalier, Fali Poupa, on a un petit frère, on a Kati Oto, Yembana, Kala, Naebi, Mouké, Nanengazo, Abani, Momsala, Nae. Vraiment, Fali Poupa, Monsieur le Chevalier. Respect, Makasi. N'ayons respect. Donc, les lots, Pébiso, Bakoulou, tout le monde, respect. Est-ce que vous avez appelé à l'idée de jouer pour la single na petit noana? Déjà, na yemba qui afuka mana na déplique. On a déplique, oui. Confiance na yembi na Ibrator. Ok. Donc la série continue. Ok. Tam susu prochain album na osala ba début année prochaine. Tam susu na sollicité ba Héritier Bazawana. Héritier Bali. Ba pimelanga voix na bango te ba yebi tant bazo yemba na ngai pe ba yebi ka wana azali papa azali yaya azali tu vois donc ba pimelanga mingo na bango te et on a bi Héritier Watanabe dans un Zénith na ozana na musika na otala ka vendredi era ozana
En tout cas, concert héritier ça vendredi les 3 awa, bisonne sur vendredi prochain tous à la wana. Donc vendredi à semaine on est tous à l'élo lundi, si vendredi bisonne tous à la wana. Donc vendredi le 3 juillet, Zénith de Paris. Les 4 Malamongo toqué na forest nationale, il y a de la forêt où en son Bikaka, donc je te précise non beauté. Merci beaucoup Navier. Peut-être qu'on a des personnes, des personnes, 3 personnes, il y a des dédicaces. En tout cas, bon, on a coupé ça kaka bateau et l'autre le basuka au batika na moto. Alléluia Ezakoya. Alléluia Ezakoya. Bozela alléluia. Ba on a bossani ba comme on a ba on a bossanité. Mais ba émission est malgré alléluia eza chanson moko sans libanga. OK. Ah donc on a boire notamment eza maté ya fo ba yo. Eza kwa nzembo nzambo boire bato. Nzembo eza plus de nzembo nzambo. Eza sans libanga. Mutu na boire na katia. Donc tu as déclaré ne kunité. Mutu a déclaré té. OK. Bato bazela libanga na bango na chanson ezolanda na générique nazo préparer générique pour il faut générique mo ebeta donc générique c'est salami mais kalaté tozo mixer générique to bon sango to mixer alléluia pour balabani ni mbwa to beta balana benzela mo magana makolomine to kenonzela moko alléluia vous consommez. OK. Merci beaucoup Ezalaki bongo elengi de sous à santo. Donc Azaki na plateau na biso ya Image Prod. Vous s'abonner massivement à Image Prod. Merci beaucoup à mon grand frère artiste na biso. Kalaté to préparer vraiment acoustique mo ya kitoko awa boyo ka banzembo le roi ba alléluia, bo banzembo le roi ba alia, boyo ka ba banzembo lokola ba saison confiance. Donc to yoka yango awa ezana 2 versos. Moko embeli Tchachombala, moko embeli pe Bikaka. Donc tozana ngo awa to yamba lisusu pona acoustique na ye. Ezaki bongo pele tan fum garçon de disque. Moto a lokota micro na balabala kande na lobaka. Image Prod. Tozawana nyonso ezali. On a besoin de DJ na kati ya Image Prod so bengi biso numéro na soit téléphone ezana. Bozo biso to ya bet la musique partout na ba fête. Na day, na anniversaire, na mariage, tout ça, on a bien sur 24 sur 24 ba numéro na ça. Vous appelez na besoin ya service traiteur, bato ba lamba, ils ont que un tableau qui ont makasi, non. Ah, on a service traiteur, tout ça appelle un service traiteur na biso. Merci beaucoup, félicitations à Vérokiri, à hôtel Kobala lobby hier. Magab sans s'appeler en fou mais tout ça qui nous kana molimo. Merci beaucoup na Zetikiri. Bande konyo so balinga rappeler en fou mo. Vous s'abonner massivement à Image Prod. Merci beaucoup à Jordan Mizoa, Yimta Simbi Caméra, Napso Image Nabiso, PDG Fire Basket sans oublier. Pour les autres, ceux qui Nabiso Awa, ciao, ciao.